Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table. La présentation de l'ASBEL Sauvé par la Grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt. Journal Lelo vraiment nouvellement quoi Yamabe vraiment et koleli biso ba fan otolinga théâtre et puis particulièrement ba comédien Papa Richard Mukoko Mbozo nous a précédé dans la gloire de Dieu. Alors ba tebele bando linga ba yeba akufi na nini esalemi ndenge nini. Alors na meki un peu ko se renseigner na ndenge na ngai pour na quand même na information pour bande konabiso bakiti sur place ba meka ko sala mwa ba interview na famille na ye mais na meki pe ko se renseigner na ndenge na nga moko nde tozalaka que ba appel pour na koluka koyeba ndeko atiki biso na nini parce que iloko ya liboso tolukaka koyeba ntango moto akezaka akufi na nini. Bato ebele bayabiki bamonaki na film asuka ya Bela bamoni kaka lelo boye presquement moto aza te. Les gens se posent des questions. Film wana jouaki yango quand déjà nano avana pesa message oyo naza nango na oloba ke Bellevue azalaka na bakesa bafilme basi donc bango ya bango eza bakofuta mbongo ya 4 mois 5 mois 6 mois oya kaka kotona kaka donc eza pasi otoyeba filme wana atonaki yango quand po diffusion yango esalema na moment oyo eumeli pete moto atiki biso toyeba ndenge nini peut-être atona yango mpe 5 mois 6 mois avant po système abele ekoma botone 6 mois avant ya bombi po ezala filme moko esili lelo filme mosusu ekoti lobi donc eza mwa pasi kote wana toyeba film wana tournaki yango quand pour ici la lobby là manière vraiment na tenir ko précision parce que tu bele ba lobo tu aussi ça un film siko vous ne savez pas quand est-ce que le film a été tourné vous ne savez pas. Alors la première source que j'ai obtenue na liwa ya papa na biso parce que ça fait mal ils ça là vraiment pas si ba lobby que namoni yango na page wana namoni yango na page moko balobi akufaki na ndako na ye ça fait 3 jours ba retrouver kaka corps mais na tangi pe publication ndeko moko atie alobi akufi na résidence na ye bon akufi na ndako ne ça fait 3 jours ba retrouver corps lelo
akufi na résidence na ye. C'est la même information, mais il y a quand même une nuance du genre que va retrouver, ça fait 3 jours. Donc, akufaki déjà, ça fait 3 jours, va retrouver lelo. Na akufaki na ndaku. C'est que sur poto kanga information moko ya katikati, eza que papa Richard akufi na ndaku na ye. Donc la mort l'a trouvé na hôpital te, na bar te, na église te, na ndaku na ye. Ba période moko boy avant bomona na film abela wana abanda esu komona na ti. Il avait vraiment disparu. À l'époque là, je me suis renseignée sur ça. Balobi akindaki ba Congo parce que il était malade. Maladie oyo azalaki nango bapesi kombo te. Mais la personne a dit que c'est comme si ezalaki kyste. Alors mais kasi kyste ba opéra kango, eza kyste ya nini? Peut-être ezalaki kyste akende ko sona na ndenga bokoko ngalobi est-ce que ba sonaka kyste na ndenga bokoko? Non na yoka te. En tout cas non na yoka te. Peut-être poison nde ba sonango na ndenga bokoko. Mais kyste te. Parce qu'il avait perdu vraiment toute sa beauté. Ça fait presque 3-4 ans. Azaki vraiment un grand homme. Hein? Un peu beaucoup de santé. Santé vraiment, ils avaient vraiment mon aîné. Mais de plus en plus, akomai kokita, azokonda. Na film asuka awa, il paraît pour Nathalie peut film en monter. Babi, il avait vraiment perdu tout son éclat, beauté naïe, en tout cas, et silaki. Bon, Dieu seul sait pourquoi il est qui bon. Donc, pour dire vrai, tonton Richard, azaki maladie, akende koluka a se faire soigner na ba Congo. Parce que y a un résident na Kinshasa, mais aza mutu ya ba Congo. Il colonisa ba Congo, aza mutu ba Congo. Akende koma Congo central lelo, azaki maladie. Maladi yango ye mo kaka yebaki yango soki pe poison soki pe ka kyste ndenge ndiko yebisinga wana ye makendaki ko se faire soigner na ba Congo. Alors kozonga retour na ye sûrement kuna na ba Congo ba pisaki ke okoki kozonga oyoki bientôt malade esili. Poto mona ki pe comédien nani oyo DiCaprio ye pa belaki akende pe ko se faire soigner ka na ba Congo. Yonga na kumolo ba Congo ekomi nzela sika o bato komi ko se faire soigner kuna elo ni sio komi na ba Congo kuna batazoki ba komi ko kende kulukila lobi kokona c'est kazale ko bela ba ebiseke ke malade ang fuba sono na ndenge ya bokoko to ebite biso toza bana soki ba baboti baza vivant to un parent na sens général du genre papa Kulutu papa Leki tata moi ça vivant quand tu ne te sens pas bien. Bawana batikala baboti na soto benga totunaka qu'est-ce qui na okaboy nazo kaboy yaka nani koto tutala ngona ndenga bokoko peut-être et komona ye kozonga kobanda kosala kozongela pe musala sûrement azaki rassuré que la santé maintenant ça va, il pouvait reprendre toutes les activités na ndenge normal. Mais malheureusement baye kokuta ye akufi na ndaku asalaki crise toyebi te akufaki pe ça fait 3 jours ndenge balobi pe en tout cas pe toyebi te. Alors balobi Bellevue azowelela ebembe azowelela matanga azowelela ngo asakapare nango famille bota ezowelela ebembe ya tonton Richard kazaki muta famille bota nani yango nani aweleli bino nani aweleli ebembe na ye nani est-ce que abakuku moko aweleli papa Richard alobi ke aza famille aza bakuku abakuku moko alobi ke aza bakuku te. De son vivant, il avait fait son choix
ya ko appartenir na famille libota. Alors tola tolamuki te ba comédien bango mo bakoma ko pona ba appartenance na bango. Naza muta famille libota. Naza muta famille libota. Naza Abakuk. Ni ya gabe le baza Abakuk. Batuntu pe ba netre bazali. Nga aza na nga na appartenance loka ba tonton Lulu, ba tonton Omar. Ba boye na bango kozana ba appartenance balingi na bango te. Mais ye non seulement na appartenance ne parce que bazaki proche na président Lombe, azaki muta groupe Simba. La plupart ya bata groupe Simba bakendaka na famille libota. Yes, la plupart ya bata groupe Simba bakendaka na bango na famille libota, c'est connu. À moins que mutu moko aloba que non, naza naître, je vais aimer toutes mes sœurs. Mais la majorité de personnes qui sont, il y a famille libota, pardon, il y a groupe Simba, bakendaka bapona appartenance na bango na famille libota. On ne peut pas changer ça, personne ne va changer ça. Alors, pour na badolo que non, Bellevue, azo s'accaparer na matanga, soki que papa Richard de son vivant, le baki aza muta famille libota. Et c'est normal que Bellevue a télémasiko parce que moko ya famille libota koufi. Et puis, selon ce que j'ai appris, balobi que Bellevue na papa Richard au baza bandeko par alliance. Surtout elle peut bien. Bellevue dans muta Congo central. Papa Richard pas appelé mutuya Congo central. Donc pour habiter ça et belé, azala vraiment hein de couper à Bellevue. Ndé kaka balobi par alliance wana et cause à la paix vrai et cause à la paix faux. Mais kolba que non. Famille libota Bellevue alinga s'accaparer na matanga ils en normal. C'est pas que quelqu'un a inventé le mot autorisé le quoi si katé. Si lui-même il avait fait son choix, il y a ko appartenir na famille libota et ndenga kufi boé ceux qui famille libota a Bellevue représentante nango a se porter garant na ndengi bazana na ba relation na bango familiale et tout consort. Bah, c'est porté Garamba Zalawana, on va dire quoi? On va dire quoi? Parce que lui-même de son vivant, il ne faisait que soutenir Bellevue. Il soutenait Bellevue, il jouait là-bas. Na évité ceux qui n'ont monnaie déjà passé. La soga jouer peut-être basera kala. Parce que ça va comédien belé. Bah yaka ko jouer passé là mais par après ya musupe bobeba na bino pété l'euro pété na raison pété. Mutuka ye moko asali shone ya ko appartenir na famille songolo pakala. Alors ben convenir on peut yango biso toza na biso ba fan, on peut dire que nga na fan ya mutu songolo nga na fan ya mutu pakala. Mais ben convenir o eza na ba acteur na biso bonet siko boy okufi aza mutu famille libota ozomona aza mutu boy isa il y a vraiment qui to côté ça fait pas bien et loko oyo était ya ba comédien boyeba kozala na bomoko unité kopona onga muta famille botanga bezaka bino monde boyeba bino bokoza lokwa ba fante baloba ki ono nga naza muta songolo nga linga mutu pakala mais bino ba comédien bozo peut-être abando mona na eso nga papa Richard soka zui rôle bando zalaka na Bellevue bando zalaka en tout cas na ebde na mona na ba théâtre mususu côté mususu mais c'était très rarement ba série ya Top Vision ndé to mona en tout cas abanda ko jouer très bien côté vraiment ya talent vraiment banda ko jouer trop même bien vraiment donc pas Top Vision. Mais après, quand la plupart des comédiens ne joueraient pas Bellevue, bazala vraiment un succès vraiment à ma capacité dans le monde dans théâtre. Bazala kaka, pour mon pas Bellevue, et puis ça s'arrête là. Nandenge na minitio, alinga régner na ye. Parce que ce muta koufi, dès tout le monde a na réseaux sociaux, tout le monde a régner na ye parce que tout le monde veut dire n'importe quoi sur la personne et où elle veut se faire entendre bayo kaye qui est dans une information ya yebi mingi ya zanelo koboe
en tout cas wana en tout cas nayebi te. Alors mpona bato balingi babanda koassocie sila na matanga oyo, déjà na de son vivant boye atikala kosoutenir sila te, atikala kosoutenir sila te. Azala soki azala na sila peut-être na kala, mais ye moko de son vivant atikala kosoutenir ne sila te. Bavideo oyo ezobima oyo babimisi eza bavideo oyo azalaki na famille Libota. Alors on ne va pas se voiler la face, on ne va rien se voiler, ou on ne va pas inventer quelque chose, to inventer loko oyo existaka te po tolobaki non tout ça la hypocrisie. Non, muto ça la hypocrisie azate. Sila n'a rien à voir na likambo ya liwa ya papa Richard, déjà que aza na obligation moko morale ou devoir moko morale ya kosala par rapport ya matanga ya papa Richard. Ezo dépendre na sila. Soka koya peut-être na cadre ndenge bazalaka na groupe Simba. Ce qui pas koya te peut-être ako déléguer mutu ou akoya kuna ako déléguer mutu, mais on bazala relier directement yé moko de son vivant. Il avait choisi son appartenance. Il y a famille moko songolo pakala. Boko changer en tant muta kufite bobimisa mutu que il était sain. Non, c'est là le fait que Rosala pe muta famille Libota et ngelo ba pete que oza pe muta masumte. On ne peut muta masumte, mais opona qui déjà appartenance na yo. Ya lokola mutalobi nga naza musulman, nga naza chrétien, nga naza bouddha, nga naza songolo. Ozomona to nga linga Barcelone, nga naza barcelonais, nga naza germaine, nga Paris Saint-Germain, nga naza germaine, babilo moko ande wana. Mutu esi aponaki appartenance na ye kozala mutu ya famille Libota. Bolingi siko sila aya kosala nini wana. Eza normal que Bellevue azala wana parce que yé de son vivant, il n'a fait que soutenir, il a Bellevue à soutenir yé par reconnaissance. Par reconnaissance. C'est normal. Namonata oyo ekosa ata problème te. Mais bobi misande sila na moi débat elingi déjà créé parce que muta kufika lelo. Déjà tout le monde a ta famille na été que o mutu moko famille na moko aya ko babi mana réseau batu bakende kuna nga kutu vi na yebite azaki marié tazaki na mwana en tout cas vi na penza to yebi angote peut-être nenga kufi bwende peut-être to yeba vi na ye to yeba azaki na mwasi azaki na mwana ba ne ba mana réseaux sociaux ba kolukile bango ezale bembe po mama Olive pe nenga zana zala ne pe susti akima na ye ba komile no matanga oyo il faut basa cotisation ya gabi pe lokwa basi ba porter buzoba na makanga matanga bato ebele ya ana ezala ndenge nini matango ekozala ndenge nini ezala ba polémique ezala division yango oyo ba comédien bateya maka na ba choix na bango baolinga basala bateya maka, c'est très important. Les comédiens boteya maka lobaki ngai na kufi naza chrétienne to naza chrétien kokufa te poza naza aza muta famille la famille non yango eboyeba komilengele kombongisa. Donc paix à son âme, nos sincères condoléances à sa famille biologique, nos sincères condoléances à sa famille artistique, à ses amis et connaissances. Totikali vraiment to lukato yeba programme ya matanga. Information mukina zaki na ngo ya wana soki na zo information mususu na ozanga te kozonga en tout cas nane la NG officielle pona ya ko partager yango na bino. Que Dieu vous bénisse. Bye. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce
organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table. La présentation de l'Asbel sauvé par la grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'Asbel sauvé par la grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.